Bandeko. Comment on est déjà vendredi et comme à la Kinshasa. C'est pas classe. Bah, c'est de la whisky dans le lot. Whisky le petit eh, que yo bois kaka bière to o bois ka whisky. Au quoi tu appelles gin déjà jeudi et la Kinshasa la couleur nyonso. Et ça la Kinshasa na $10. Jeudi oh déjà et ça la Kinshasa. Donc ça te fait classe. Attends mais la whisky, attends mais la toc, attends mais la gaine, attends mais la jus, attends mais la donc so tcha mo bout. Mon bar respecte on dirait on te fait à petit. Oh pour qu'on ka boye. Bonjour, Chabrel la belle. Je suis la maman de Stéphano, je suis Myriam Kelekelo, je suis la RTNC à ma page. Aux gens besoin de t-shirt, il y a kitoko, il y a qualité. Les gars, la numéro 2, na commune à Bandal. Tu ne seras pas déçu. Seront les qui n'ont pas numéro 2 dans la commune à Bandal, on a déçu. On a t-shirt, il y a kitoko. Stéphane, j'ai dit par la chambre. J'ai dit par la chambre d'abord. Tu es en train de chercher? Non, par la chambre. Arrête de dire. Est-ce que c'est l'astronaute? Donc, Ozan a besoin. Non, arrête de me déranger, moi je suis en train de travailler. Allez, non, va là-bas. C'est qui? Va à la chambre, je vais me fâcher. Donc, bon partager émission. Des questions qui peuvent bloquer, non, bloqué dans mon cas, je suis la maman de Stéphano, je suis la RTNC. Si vous avez besoin de t-shirt à Kitoko, au T-Carodef, il y a un t-shirt à qualité. Namba vous numéro 2, la commune à Bandal, seulement à $10. On ne reçoit pas un t-shirt à qualité supérieure. Ah oui. Bandeko, bon tu l'as pas j'aime. Kofi Olomide, Agbepa, mon papa na Rocky, papa na Minou, papa a batunio sowana, et sopaka yo tango bundisa rafali. Nous avons besoin de j'aime s'il vous plaît. Bon tu l'as pas j'aime. Bon tu l'as pas j'aime. Eh, so ba j'aime ça na carte na pardon. J'aime exacté, cœur exacté et l'autre exacté. Bah, il te coûte un mot castor, on a lundi. Pour le roi, j'aime exacté, cœur exacté, partage exacté. Finalement, c'est quoi? Oh. Kofi Olomide, Mopa Omokonti, Agbepa. Pourquoi on bondit ça fali? Il faut que tu aies un jibé basalango. Mais bango basalango te. Mais yo penza au bundisa fali à l'œil nu. Tozo mona yon tozo bundisa fali. Normalement succès fali mutu faka sepe na ngona mokili mobimba endeza yo. Normalement, réussite à Fali, nyonso malamu a Fali, yonde vanki o sepela nango. Yonde, il faut qu'on protège à Fali. Parce que, au bon quartier latin, au bon type na 90 la quartier latin, la musique, on nyonso vit na bango simité, sauf personne. Seul Fali quand on va moi na elaka. Ne pas la famille nyonso nzamba chaka ta ba no pauvre nzamba tie bloka mutu moko na asunga libota nzamba se no quartier la tête na quartier te bona mutu te à part Fali na quartier la tête Esther Kembe impoli na quartier latin boza na mutu te à part Fali na quartier latin Quand les musiciens mon côté, attends, meka ko bundana, azate. Attends la wenge zaka, bamsu bazo meka ko bundana, bachaka mutu na quartier ate, attends mutazo a pas Fali mutazo meka ta ko bundana, azate. Donc il faut qu'on protéger Fali na mabena malamu na ye, parents bomba moane, to cheka oza parents musicalement. Mais yo zaka mutali boso wa ko bundisa Fali, non, vous savez pourquoi. Vous avez dit que nous avons besoin de Fali. Nous avons
ta motu te mais makambo Koffi Olomide osalaka eza kozala motema mabe ya nasala bato publicité te minembo s'il te plaît ngane moto ko informer boniko ntango aki duba avec ngedi nanga mpo na yebiso ngana na motambwisi Koffi Olomide fali apesi bato ba visa o créer émission na Papa Sango po ya o expliquer ndenge eza spécialité ndenge salamaka nango ndenge boye non o makambo oyo osalaka o il faut que tomona ata wera moto asali yango il faut que tomona ata jibe moto asali yango mais yo te esopaka yo omoni wenge wera soki abimisaki mwana lokola fali me tomela mai te soki wera na maison mère tala nde wera aza na bane ata baobendana me protection kaka ata bazofingana mpo na intérêt wenge mpo na kombo wenge basala nyonso me yo te pourkoi olingaka oyo étouffe étoile fali pourkoi olingaka oyo étouffe nyonso ya fali non en tout cas émission osalaki lobi sorti na oyo ya lobi ebimisaki yo mpenza vie jaloux nde bato babengaka yo ebimisaki yo déjà o ndeti moto amema ne bangulu o Koffi Olomide Koffi Olomide silama tata o silama botilanga bageme nasala besoin omona bageme na bacaire s'il vous plaît tata on a combat Koffi Olomide silama omoni émission oyo créaki lobi na Papa Sango expressement pour expliquer biso ndenge ozala disque d'or certifié te bozala ba chanson d'or tobo yango te est-ce que c'était le moment et là on y a malongo aki oloba kaka po ya kocontre fali ndapesi bato ba visa na 5e génération de ça matin ba wera ba mbabe ba te bele na ba poto po ni wera sali na émission te pona nini wo na lobi étoile diamant non même to sa mabengaki encore pour tout comme okondima ngana za muta katikati ngana muta sentimenté na za muta katikati na katikati na penza Koffi Olomide osopani obimba motema mabe jaloux donc yo za parents oyo aboti bana mais alingi te bana ba progresser oza bazoto ba parents oyo aboti bana alingi te bana babima ata mona moko te na quartier la terre abimisa mutu ata moko te ke ndoto mona ka te depuis que ata poto na ba musicien ate ça na côté ata ko betele ba concert amene te mais abundi ka ala kisaka ki wenge na quartier la terre a pas fali bo ata na moko te bino bozaki mutu akosimba ndeko la bino mabe ezala malamu ezala bo protéger non parce que ye mutu osala honneur ya clan na bino mobimba mais yo moko tata oyo oyebi ko baloba nango ozala motema mabe mais lobi bande na confirme ki motema mabe no baloba na ngai na yokaka papa bato mosusu olinga fali te oyo etufaki mais lobi na confirmaki yango mpo lobi na bimaki journée mobimba nazalaki très cassé ton nazongi elo oni oyo osalela fali émission ya kwa ko bazomona bangulu oma bangulu te oma bangulu te yo bomeme bamambre famille na poto na mama miziki yo mona batabele wana bele ba ipupa abele ba ipupa te oh mais na biso bongi fo bonga na entourage no fo bonga na ba petit no fo bonga na baningano yo ko be bana baningano nyos ba bubuli bitiki ba buli yendela ba motoko bote kole obe ba be bana baningano non na mutu malamu so abongi abongi sa entourage na ye obe ba bongi sa entourage poani pour ça va ko ça dépense à $1000 ou comme ça dépense à $100 et le nini papa oyo te en tout cas maman oyo sali lobi nga na préféré jibe to wera mutu ba salango
Nana préféré Jimé Tlouera. Nana qui est normal. Fallait à l'outil par un côté, on disait qu'à pas fou là-bas. Mais yo moko, moi na no moko. Oh papa ni kambunini. S'il te plaît. Maureen Bola. Dans la matumona 822 à Banafuna. Tata Oyo, Kofi Olomide. Tu as quel problème n'a fallu? Pendant que je joue, on se dit que le ministère de roi Fali à Longo, est-ce que nous supportons? Non, qu'est-ce que nous avons fallu nous à Longo? Pour nous voir l'homme sur le Bundisa Barote. Au Bundisa Fali pour avancer. Ceux qui avancent, qui te récupèrent, qui pètent, qui parlent Jordan, coup ça t'est. Nous qui parlent dans le soleil, ou arrêter parce que finalement, si mal en la musique. Pour eux, Bundisa parce qu'à réussir la vie. Au Bundisa parce que est simi. Pour cela, si matin, pour nous Bundisa qui parce que dans le quartier là, monsieur moi comme ça que Zaki Fali, bah monsieur Zaki belé baba talentueux. Pour aller au Bundisa soleil pour aller au Bundisa Jordan Koussate. Parce que bah moi que bah ça va pas inutile na mototé na musicalement. Bah ça inutile. Oza motema mabe. Osali ki motema mabe. Omoni wera wana ya mkolo 12 a protéger banani. Akoma ko protéger tina makoko na ye. Na mabena malamu wenge baleka ka quartier la parce que bazaka na solidarité mo so comme likambo etali wenge mais na quartier la terre Kofi motema mabe ba ministère ya quartier la terre motema mabe. Na yebi vraiment tendenge ni boza. Fallait juste 54 visa. Et ça m'a attend papa ouais mando expliquer ça rien de grave. Ouais pena benga bino nanyo yo. Akoye bisabino parce que kutu ba carte de séjour to lo na 5e génération. Tant biso to koli. Biso to génération on a voté. Tant biso to koli muta sali yango eza fali. Tika biso peto séparation. Biso yoko to laki muta ko ya o sepeli lisusu. Parce que moi, ça y est, moi, non, on suivre les guides. Ce qui fait moi, comme guide. La génération, la génération, la yoté. La génération, à quoi ça te dérange? À quoi ça te dérange? Bah ouais, non, bah ça, pour aller qui a été piqué. Il fallait qu'il y ait un colombe péri qui m'a bé. Oh, l'oma. Un moment, il faut silama. Silama penza Kofi Olomide, silama penza. Parce que mon terme m'a bien comme on lumba solo. Oh, au bundise pour pas ton monde, pas nous pas bundise dans ton monde, ton béton carrément au bundise. Nalikabunini. Nalikabunini. Nyongono nini wa defa wa futa te ka po le ngwa quartier la terre. Musicien bando banda quartier la terre. Musicien wa longo ezaka yete. Musicien wa longo ezaka yete au bout du secret parce que à longo et puis à réussir ça. Ce qu'il fallait commettre le niveau à comité. On a comme on dit c'était. Ozo bundi ça fallait parce que makambula ezo simba. Mais et ça déception totale parce que yonde mutu il va commettre la fali tolo ba wera basali yango te wenge sali yango te yo ye kosala ngo olekeli yango na émission e sopi yo moko tata on habite e sopi yo Aïcha Kerna bakole peri qui m'a bédon so pesa ye mo moi na boy muta a coller mbang bakolo peri qui m'a bé pressé oh il va pas expliquer n'est rien de grave yo peut écoute ma mission na bazo ka titre de séjour nanya tuna kiyo makambuana oh yeba ki très bien papa sa robe ngelo makambuana papa sa maza jalo ya fali pour fali aboya no le kana pour solo tata sango fali aza obligé to le kana pour solo boso ezaka boso na politique eza boso na nyonso te ya boso na musique te le roi comment ko yamba musicien ce qui fallait à boy en quoi ça te dérange tata on a comme mingi o sa makambo kitoko mais o kombe un moment ko leki ça en quoi ça
ça vous dérange? Oh. Donc là, c'est pas ma colombe qui m'a bé. Oye wa ko expliquer ndenge kutu yo so bolinga benga na bino secrétaire ya quartier latin parce que kutu ba titre de séjour non esopio makambo yo salie ateze ya sole forti ko ma wera mutu ba sala mo il faut que ba wera na ba jibe mutu ba sala mo ba ngo ko ba sala mo te me yo moko mutu obundisa oh to ka ngo ba na sango ke parano moko okipo loko abundisi ope toyoka mo bana sango mikolo bazala koloba loba to comment comprendre ngo na yo nini na yaya kofi nini na yaya na linga bongo te na yaya na linga bongo te okamo lekisa sidama bana kombo yaya sidama na makambo yaya sidama c'est quoi ça oyepe oyepe bazi pe koloba kutu non esopio yango wana ko oboma quartier ya te liko taka quartier ya te banda fali alongwa quartier ya te kufa mais la faute a fali te alinga tika pas éternellement te. Même la Bible nous dit, nous devons quitter. Bah où mais le pas en famille te. Quand c'est le pas en famille, bah où mais le pas en famille te bandeko. So attends libérer les autres te bima le pas en famille. Bah t'as-tu du net. Bah ça Jean-Paul nanan. Jean-Paul na mususu wana wa Kemba. Ouais, Kemba de Jean-Paul. Ouais, Kemba. Oh, Moussa Kemba. Na Jean-Paul. Boza à moteur, ma moko gratuitement. Na place si vous vanda. Bon, Kende Koloba. Surtout ça, on a français et tout. Bon, ça, on a français. Sauf au monde, français, si vous avez qui en anglais. Ndebo, ça, on a français pour falloir appeler 54 visas. Na fongoli parenthèse. Est-ce que ceux qui font dans ceux qui 54 visas et qui appellent si par musicien na ma proche na kangi bonga ka bossa ngo na français. To bossa ngo bongo po boni bossa ngo bongo po eza fali. En plus c'est mon temps banga bioté bossa ngo na français, bossa en espagnol, bossa en anglais. Bossa na ki chinois. Bino battement le kuta moko le kuta ezala liboso pona makambo ya songi makambo ya ba terre à terre ezala pona basi contrairement le comment pas ba mibali loko abino o mususu mulai mbinga o benga ba mulai mo ya zoba mulai mbinga ozali lo muso sate kaka fali do yo omona kama malamu afali te omona ka partie ya mabena ye parti à malamu yo bien on m'a dit à ça na on a parti à malamu mutu nyo so posa na bena lobby mais bien vous avez toujours focus na mabena ye to na koluka échec na ye baba tata bossa na français bossa na ki allemand bossa na anglais bossa na chinois bossa na ki arabe boti na ba j'aime s'il vous plaît bossa na ba langue nyoso fallait à camarade Macron. C'est l'ami personnel et privé de Macron. Amélissa Macron Castel la Pandal. Nabara Sephora Bialou c'est Queen Bee. Alain Koussa n'est pas mon poussé. Alain Koussa wa Kemba. Pas d'abord moulaï mora Kemba. Bon Vandaka aki biloka fali. Bon taka bino bosa ba mito. Bosa tata mo boy na braza. Boyana o papa fali. Bata soni. Mibali panote ba mibali nakala. Mes réseaux sociaux et là qui ça ne pas te découvrir que bata pote belé bazana bango tina te. Na batina actu d'une chaîne pour la simple Laurent Tendance qui peut dynastie pour
pour y avoir des liste va chroniqueur lelo la pour sope lobby et comme bomba dynastie au lieu qui peut dynastie beaucoup vendre te bolo ba kamnae tandis que bin yo a chargé à communication il y a papa Hervé qui peut dynastie ça ne sert à rien moi de vendre moi on doit 54 visas et ça peut 54 et ça 65 et ça 65 qui peut dynastie bon qui peut dynastie bon ça va promotion dynastie bimi na chaîne il y a papa Hervé a fait rigoler il y a Hervé exacté et comment na ba chaîne tant yo est-ce que ça 16 millions bien qui parle million côté structure bon qui parle million qui peut dynastie bon bête ma soir dynastie le la pourquoi ton lobby et à ce bois à liste avec chroniqueur qui bouille sans pipe et au bois kama ah ben je suis comme un petit botika via yaya botika vina ye bosa promotion dynastie banzembo ezebele bozwa disque d'or bo prouver bon prouver penza bon prouver bolobi pe mingi ya bolobi mingi bino bozwa disque d'or ata inane kasi bon prouver boko sa ngote bon motiver ba golo ba ko somba dynastie bozwa ata disque d'or solo certifié na snap etali binote etali na binote bino etali bino mambaya ya wana etali binote disque d'or ndeti disque d'or certifié bolongole loko ango etali binote bona na combien na vente vous avez battu des bombes de plus de 1 million vous pouvez savoir la seule promotion $5,000 mais quand on n'a pas yaya on n'a pas yaya asali ata malamu asali ata malamu na mokiso mtu asali ata malamu photo betele maboko ko pousser ba tous o bazana possibilité ya ko sala ba acte wana ba salango jalousie na yaya jalousie na yana ngana lingi bongo te na lingi jalousie na yana ngate bosi na makombo yaya bosi na makombo yaya vous avez promotion na bino donc vous vendez pendant 2 heures de temps vous avez 54 visas vous avez qui combien de temps on a la dynastie hein vous avez combien de temps on a la dynastie et limite bon motivé ba golo ba somba dynastie ni dynastie bimbo défi na bino eza nini na vie mutu faut komi tshela ka ba défi na lingi boy faut komi tshela ka ba défi na bino ba golo eza nini on est pas dans la 54 visa ça ne se dit pas on bouge na ma bouge kana kema loba moi ma bête comme ma bouge kana kema loba on est pas vendre 54 visas hein pour vendre la dynastie pour inviter la colla sur mon album na pino pour y a déjà famille c'est déjà sali qui divunga pour ba on divunga et quand même biso nyo soir famille c'est asa munga za bibi mandele ouais bisa bibi de la ratanga na zafa bibi bibolo bisinga ya kanga kwe dakokanga wadela kama bon pas ça bon transmettre biso sentiment ya dynastie divunga au lieu moya c'est un gâteau visa na wa banda ka bona ya samchito senyi donc botika ya juste à 65 tu as fini à 65 hein il y a celle qui a malam à honorer presse
bato bazwa biso na valeur to abenga biso ba chronifoite namoni ape bato boloba Kofi soki penza Kofi amemi soki pe fali. Tu as fini? J'arrive 1 minute. Pardon, il faut pas s'en faire 2 minutes. Il faut faire 1 minute. Comment qu'il y a 2-0? Comment il était, hein? Merci. Bon, sa promotion. Merci encore pour mon été. A été. Non, tu connais pas nous avons de la JO. Parce que quoi? Ah, tu dois être un takande na bangi. Bon, mon été, on va jouer là. Donc, bon, ça la promotion, il y a dynastie, c'est très important. Bon, ça la promotion, bon, il y a dynastie, c'est très important. Bon, il y a 54 visas. Le quoi, il y a. Bon, qui va 65. Bon, imaginez. Il y a des yaya. Bon, imaginez. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quelqu'un lobby mon sa pote en gros. Pour hier, il y a d'abord 65 billets à Air France. Asomba qui, asomba lundi. 65 billets na Air France. Bon, qui t'a bango dans son délai mon connaît, ici bino jour en haut Roissy tombé. Roissy à cause de la tombée. Mani kenan jora na pointe. Bon, qui t'a bango mbeba simba ina logo. J'ai l'or qui t'a gagné mon pouce l'or de qui t'a et bemba Roissy. Pour moi qui maman son diamant. Bon qui ndam ndamute. Avion mobimba warrior et warrior. Congo na Paris. Ngambuta likaso à moi si. Quel manque de respect. Nebisi bino. Bato mo sakolo ba o fali. Amemi bato a remercier bango pour na ba finga na ye. Est-ce que yaya mutabandi on a Congo? Na lobi bato mo lobi yaya a remercier bato o ba fingela ke bato. Musala zoba mo ki ezalate. Musala zoba ezalate. Bino vous ça encore une fois c'était. Mais est-ce que yam tabandia Kofi Olomide amima bakalina killer pour pas avoir fini à yaya. Pour ani bino batatu net pour vendre te bolo bedango. Aku attention. Bela dinganga fiabo zui somo. Bela zuaka. Na bien yate mutabanti ango.
Kofi Olomide, Bakali, na Killer. Mais ça va chrétien à tout moment. À ma maman pototi. J'y vais bien. À ma maman joka pototi. Et ben ça y est. Et ben ça y est. Bah ça encore va kenda poto ba blaze no ba kenda poto ba kinga tek. Mais ben ça y est. Pour aller à ça ngoti. Bah biso na mboko kuti wa bina na gauche, bina na gauche. Abini na gauche. Abini na gauche. Stéphane, va à la chambre, arrête de faire de bruit. Va à la chambre. À la chambre. Je dis quoi, je ne blague pas. Hé! Je pars à la chambre. Ma chambre change de couleur. Tu as changé la couleur de ta chambre? Oui, ce sont des couleurs de ma chambre. Tu as la moussala zo bezala te. Sankara kenda poto na ni. Sankara kenda poto na ni. On y va comme ça, on voit yam ta bandi à moi. So yam peut me demander un bandi dans le co. Un bandi dans le co. Bon ça, beaucoup de bêtes casse. Beaucoup de bêtes. Beaucoup de bêtes quoi ça nous. Boti ka monter à ma paix. So va comme ça ça les ans normal, so y a ça les ans normal. Non 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 non. Botika ye. Botika ya sa vie na ye. Ezo sopa bino. Héritier. Sila mananga. Héritier jaloux. Mais oui, que héritier, moteur m'a bien au bando bêta stade de Simba, et oui, que comment on les là. Et on va voir moutou sous beaucoup à vendre un peu 10 ans, mais non comportement n'était. Au yébi qui n'est pas héritier, aux moteur, ma vie aux jaloux. N'est pas un moteur. N'a t il pas battu héritier? Donc, quand il a eu aux arnaud moteur, maman bé. Non, non, il n'y a pas moteur. Quand attend au bêtis stade de 25. Et si mbité ndena yo comprendre na ko bi ba batu nyos wa comprendre que au final ko bouger qui dit mon mère né de to yo comprendre que oh il était à des montées à ya kati ya cc aujourd'hui on quoi yo sans foutiste qui va makabouté nous on quand pas comme thème ma be thème ali ouais mais hérité le ça sous ouais raté ouais on tout mettre comme ça on est tas ni oui hérité dans zaka wera oba mpangi mundu ozali boma na mutu na yo tono be ya mission mpusu waka na commentaire malamu so za fanatique héritier so ba comment ba héritier ne biki wa mission non non héritier non qu'est-ce ça manzanza héritier mission non non pas non qu'est-ce ça manzanza o héritier so dans la mission pour l'orchestre fallait te faire héritier il y a héritier pas ya manzanza ya simandaku non dans la mission. Nous avons un exemple de mission aux amis. Si nous avons une liste pour la personne qui Charlie ou la promesse. Nous avons une liste, ils ont bâti chaque jour. Mais nous avons Charlie ou vient à tu as une musique qui est chroniqueur, qui chroniqueuse. Nous avons un grand frère et un petite sœur. Dans la tombe qui téléphone, on a la personne qui est promesse que nous avons en liste. Donc, tout kangate. On a raison pour aller dans le lobby pour y avoir tout kanga. Donc, si la manana, en boutala et bakisama. Donc, si on a tout kanga, on a profité de la makambo yo comme la salle qui a répondre à kanda. Non, ça, bon, on a répondre à la bébé. Chaque jour, je m'envoie un bâtiment. nakoloba ba mise nyonso te abebe chanda na loba mutaya kolela ngate mise ofolo bya oloba te ko yo to unara makambo ya ayo mpangi na mungu ora ma commentaire mabeti to na kolobela ya mabe ayo za ngambu na ngati so comme mabe orchestre na bino oko komi ke mission
nazo ça va capture notre moyen doit commentaire ma bien milai likambo ezwaka bato ti ya nde yosepela parce que comme na tour na bino comme une mission moni ya wana mokili ya baninga kitoko to ozalaka komanke ya nanga respect naotata te kaza ya nanga esala po esengo ti esala po esengo namona bacommentaire moti waka bacommentaire motanda milai so komi héritier komi beta ya bino ya biso banani ya biso banani na bino na mocomprendre lo naza mikolo na tiki ya biso moi ya biso mikolo na kumbisa na ya biso notana pe bino bandaka ba voisin ba défaut na bino siko na lobel pe ya na mingi singa famille beno na mikata na kate na lingi lizita yangana ya na lingi atiki rando ngana ya rando sili ngamo na bande rando na sili sia mto banga te na comme ce qu'on t'a la bino merci oui yana mo ya na tiki no la moya na biso na so mabelete alors que mabene mingi do profiter kit na fone mi la porte na kangi porte nkolo to no pa bino na umela pe ka ya mabe ya sa lo malamu na tiki na bona ya sa malamu asali malamu na mokili ya sa malamu na mokili sikoyo na olandela vie héritier na kota faire egola mikolo na vandeli no na la team mikolo na no na la team na lakisa ba mauvais côté ya héritier wata na la team wata je dois me préparer les frisques aussi. Ok, je te prépare. Attends, je vais finir bientôt. Est-ce que ton père t'a donné le jus? Mon père m'a donné le jus. Mikolo, c'est pas normal là-bas. Mikolo, yo. Na pemi na tiki yaya. C'est la famille. Comment la leki na cause la kama yaya non kitoko peut-être. Famille peut se faire un libota peut tout. Boke mukasi. Nakangi lizita ngana ya na lingi lizita na zongi wa yo na koma révolté na mama qui honte na mama qui honte na koma na wa yo révolté na wa révolté na ba raison na révolté mais to ya sali malamu na zongi pa na mulo kimie yimi ngate na zamu no kona vo wa mukie Didier ilanga esi na famille ngaya ya ebenda na na pingi lisita mwa mokia me yaza mtakanda vitaka kipa kakukulu toka yaya kana makasi me héritier na mikolo ndia ya malamu na malamu bota ba mwa nyoso oda lo mabe yaya ndi ba mwa nyoso lo mabe héritier tout ça tout partout so mo ipe héritier mo ke simba tina kaboli ya mo héritier ndambo faire gonda au moins de nakabole bon katikati to ka sa no héritier tu mo ki tour à tour tant ça qui na tour ya na besoin fond ba ma ben no sepela mais rien ba ka vérité tant on est comme la tour là comme une mission mais pas donc héritier avec casse dans sa moto. Je peux me faire belle. Dans sa mauvaise, mon Nicolo. Dans sa mauvaise, n'a pas mauvaise. Donc, héritier, non, qu'est-ce que c'est, Manzanza. Olobi, héritier, ma caponia, c'est Zoloba. Si la main, moi, je vais battre que je vais. Moi, il est né, je vais battre que je vais monter à ma baie. Je vais découvrir qui monte à ma baie. Tant au petit stade,
au police wenge oyo police wenge mobimba poka kofio lo midaza mote ya mabe poso kizaki ke ndenge yo police wenge eke yaya atiaki flambeau likolo soki ezalaki bata wenge me bato bamela mai te me lokwa kofio lo midaza jalo ya yaya ya wana nini ekisi ntango yo polisi wenge osala 10 000 personnes sur 80 000 personnes oyo ata 10 000 mpe osala ba 9850 selon ba calcul nanga ntango osali 9852 personnes oyo bayaka na stade wana banda wana motema nekoma mabe eyinda omoni yaya atie na ye bato ozwi na station oseki omisi mageno na remarke so nokanda oyo makambo ya yaya nakoma kitoko yabo remarke te so nokanda oyo makambo ya yaya mwangebungebu nakoma mwangebungebu Adana Vegas nzambe nanga ya mauvaise héritier atana beta yo mo olinga nga to so moten vu que nako bloquer la page nanga nako bloquer la page nanga héritier mon bala bato Deborah Ngongo meilleur choix héritier ça mon bala Deborah Ngongo meilleur choix papa Deborah Ngongo héritier mosne obala de commune de Deborah Ngongo meilleur choix ya héritier donc somme quand on va ya na za mo ngebu na so rayu mais so na ko lo kamba batu mususu molimo mbindo bendaka nga molimo mbindo zo bendanga mutabonye na komo bo ba sa live osali pe kifi mais soka mkwana tiki yana keba ba voisin molimo mbindo nene ya mbindo ezobendanga na koma pe munene mo bizarre donc héritier moi ce n'est comme les Deborah Ngongo meilleur choix moi c'est héritier on joue à l'event comme gros là on va envoyer à il y a transmettre aura so na kepa bato mususu na se rebelle na ndako na kepa ba voisin mbindo les réclamera ngai loka milimo mabe olikambo nini boye ngamona tali levi dine komo koza santé makasi bo maintenant ça na eba la pété namona ka déjà commis Jonathan, s'il te plaît, respectez la. Au moins, on a un peu de TikTok. On a un peu de TikTok. On a ça dans les réseaux sociaux, YouTube. Donc, héritier, ça m'a été à ma bénonia aussi, ça n'a pas concert, mais ça m'a été à ma bénonia, au salaire agitation, au bête à stade. Au cancer août et cocaté. Le 29 août et cocaté, les 4. Obeta te poignes. Obeta te. Au moins il y a tene. O se qui mais mal dit ma poto. Elle souffre. Elle va souffrir. Maman n'a pas de dents. Maman n'a pas de dents. Maman n'a pas de dents. Mais maman n'a pas de dents. Moi, ça, camarade hérité à Botanaï. Camarade a hérité comme le nez. Nagler. Voilà, moi, ça, Nagler. T'as l'hérité d'Azala. A qui n'est pas à côté, moi, si à camarade n'a pas maman banana yé à bala. Akenda bota na mwana
Qu'est-ce qui a le sens? Il y a jamais ça bon. Il y a ça bon. Héritier, si la maman la jalousie aux hommes assez au luki ya na ki camarade luki ya na ki camarade landien na ba studio lingi yo no ba souci na yo zaka ya kanga na photo ya boy ya yebi ke yo za impoli ya bo bimi sono affiche ya nini be ok na be ba poto mo boke dans la Grèce. Porque da Grèce au côté ici la mission. Beta ça la mise. Donc quoi yo mi bête là. Non il y a été. Garçon moi junior mi go boy biete. Non ya no voice non kan ça non so junior mi go. Na bossa nyote na basa bata ba généraux. O filma ki wana ko ta sosimat. Nazoya. Non ya. Non kanisa na ya ba voice ndambo nga na kanisa no se lo mbula na oya ya sel ka malamu photo sepe na mo se lo scram pa misinze mais c'est le so pesi bon no cha fiche no cha promotion sambo no sa te ya musala donc que Dieu vous bénisse. Dans là aux a na funa aux a bande ko na funa aux a libota na funa aux a ba koko na funa ba noko ba nièce dans là il m'a tout le monde 822 à candidat IDPS aux a de suite ceux qui vont voter c'est quelqu'un de très bien naturellement. Bon voter numéro 822 na ozana makala yolo miraba akotoa manyo matakala 822 dans là il m'a tout le monde. Bye bye.